On ne célèbre pas un roi assis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur? Il règne en ces lieux. Il règne en ces lieux. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers. Quand mon cœur considère, je ne peux pas me taire. Le ciel d'azur, les éclairs l'éclair matin, tous les ombres du soir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel ainsi que le monde soit, que la terre soit, et la terre
ces lieux. Iyo eza Yahweh nde tozosanzola C'est oyo l'Éternel esika. que nous célébrons en ces lieux. Eza Yahweh nde tozosanzola na oyo Celui qui a esika. quelque chose à dire sur ta vie. Ye oyo aza na eloko moko ya koloba likolo ya bomoi na yo. Celui qui a quelque chose à dire sur ta vie. Ye oyo aza na eloko moko ya koloba likolo ya bomoi na yo. Celui qui a le mot qu'il faut pour ta vie. Ye nde aza na maloba oyo esengeli mpo na bomoi na yo. C'est lui qui est ici ce soir. Ye wana nde aza awa na pokwa na Oui, lelo. il est ici ce soir. Iyo aza awa na pokwa na Il lelo. est ici ce soir. Aza awa na pokwa na lelo. Il a quelque chose pour toi ce soir. Aza na eloko moko mpo na yo na pokwa na lelo. Oui, il est là. Iyo aza Il est awa. là. Aza awa. Il est ici ce Aza soir. awa na pokwa na Il lelo. est là pour toi. Aza awa mpo na yo. Il est là pour toi. Aza awa mpo na yo. Alléluia. Alléluia. Sa présence est tellement forte dans ces lieux. Bozalisami na ye eza penza makasi na oyo esika. Alléluia. Jésus. L'agneau Sa de Dieu. présence est tellement forte. Bozalisami na ye eza penza makasi. Alléluia. Jésus. Sa présence est tellement palpable. Bozalisami na ye eza penza na oyo esika. Alléluia. Il te touche aujourd'hui d'une manière particulière. Azo simba yo lelo na lolenge moko ya Il bopeke. te visite aujourd'hui d'une manière particulière. Azo kutana na yo na poko na lelo na lolenge moko ya Il bopeke. te visite de manière particulière ce Azo soir. kutana na yo na poko na lelo na lolenge moko ya bopeke. Alléluia. Jésus. Oui, ce soir c'est une question personnelle avec le Seigneur. Na poko na lelo ezali kambo ya yo moko elongo na C'est une nkolo. affaire personnelle avec le Seigneur. Ezali kambo ya yo moko elongo na nkolo. Il a désiré entrer en contact avec toi. Ye azalaki penza na posa ya kokutana elongo na yo. Il a désiré te donner un attouchement particulier. Ye ce soir. alingi penza apesa yo bosimba mimoko ya bopeke na pokwa na lelo. Alléluia. Jésus. Oh, robo sabare karia shinta. Alléluia. Jésus. Oh, qu'est-ce qu'il est glorieux notre Seigneur. Nzambe na biso atonda na nkembo. Qu'est-ce qu'il est glorieux notre Seigneur. Kolo na biso atonda na nkembo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Ce soir, le Seigneur touchera de manière particulière. Na pokwa na lelo kolo akosimba na lolenge moko ya bopeke. Le Seigneur nous visitera de manière individuelle. Nkolo akoya kokutana na biso na lolenge ya moko na moko. N'attends pas que ce soit un moment où tout le monde prie. Yoko zelate ezala bangonga oyo bato nyonso bazo sambela. Parce qu'à n'importe quel moment, il va te visiter. Po ete na tango nyonso ye akoki koya kokutana C'est na ce yo. qu'il fera ce soir. Yango wana nde oyo ya kosala À na pokwa na n'importe lelo. quel moment, Na tango nyonso kaka. tout dépendra de la soif que tu as ce soir. Nyonso yango ekotala posa oyo motema oza na yango na pokwa Tout na lelo. dépendra de l'attente que tu as ce soir. Nyonso ekotala kaka kozela oyo oza na yango na pokwa na lelo. Il vient te voir particulièrement. Ye azoya kokutana na yo na lolenge ya bopeke. C'est comme ça que si tu sens que ta voisine, ton voisin est emporté par l'esprit, Nde na bongo soki oyoki moto oyo avandi pembeni na yo ye akumbami na molimo. laisse-le. Tika ye.
Toi, cherche ta part. Yo luka pe eteni oya yo. Ne regarde pas l'autre. Kotala mosusu azvandi pembeni te. Parce que les visitations de ce soir Po ete bokutani ya pokwa na lelo. seront de manière particulière et individuelle. Yango kozala na lolenge ya bopeke pe kozala na lolenge ya moko na moko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui le peuvent, Pona ba oyo bakoki. nous allons ouvrir nos Bibles. Tokofungola ba Biblia na biso. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Matonzi nkolo. Merci Seigneur. Matonzi nkolo. À l'écoute de l'Esprit. Naboyoki ya molimo. À l'écoute de l'Esprit du Seigneur. Naboyoki ya molimo ya nkolo. Seigneur, ce soir, nous voulons être à ton écoute. Nkolo na pokwa na lelo biso tolingi toyoka yo. Parce que tu as des choses à nous dire. Po ete yoza na makambo ya kolobela biso. Tu as des choses pour nous ce Oza na soir. makambo pona biso na pokwa na lelo. Nous voici, Seigneur, devant toi. Biso ye yo liboso na yo nkolo. Parle-nous. Lobela biso. Parle-nous, Seigneur. Lobela biso nkolo. Nous écoutons. Tozoyoka. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles Moto oyo azana matoi ya koyoka. entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ayoka maye oyo molimo azolobela na mangomba. Que celui qui a des oreilles Moto oyo azana matoi ya koyoka. entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ayoka maye oyo molimo azoloba na mangomba. Que celui qui a des oreilles Moto oyo azana matoi ya koyoka. entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ayoka maye oyo molimo azoloba na mangomba. Et que celui qui a des oreilles Pe moto oyo azana matoi entende ce que l'Esprit dit aux églises. ayoka maye oyo molimo azoloba na mangomba. C'est parce que l'Esprit a quelque chose à nous dire. Po ete molimo azalaka na eloko moko ya koyebisa biso. Depuis hier, nous avons commencé ce thème Wuta lobi eleki to bandaki mama ya likambo oyo à l'écoute de l'Esprit de Dieu. na boyoki ya molimo na Nzambe. Et nous avons essayé de comprendre Bongo biso to mekaki kososola. pourquoi est-ce que nous devons être à l'écoute. Pona nini esengeli na biso tozala na boyoki. Pourquoi est-ce que nous devons écouter le Saint-Esprit? Pona nini esengeli na biso toyokaka molimo mosantu. C'est parce que Eza po ete il a quelque chose à nous dire. azana eloko moko ya koyebisa biso. Celui qui nous a demandé Ye oyo ayebisaki biso. d'écouter ce que l'Esprit a à dire aux églises, Ye oyo asengaki na biso toyoka maye oyo molimo azana ngo ya koloba na c'est mangomba. notre Seigneur Jésus-Christ, Ye wana nde nkolo na biso Yesu Kristo. en qui nous avons cru. Oyo kati na ye biso tondimela. Lui, le Fils de Dieu. Ye oyo mwana na Nzambe. Il nous a demandé d'écouter ce que dit l'Esprit. Aisengaki na biso toyoka maye oyo molimo azoloba. Parce que lui, il est parti. Po ete ye asi akei. Il nous a laissés sur terre avec le Saint-Esprit. Atiki biso awa na mokili elongo na molimo mosantu. Le Saint-Esprit est notre partenaire supérieur. Molimo mosantu yende aza moto o aza likolo. Le Saint-Esprit est notre partenaire supérieur. Molimo mosantu aza moto oyo tokabolaka na ye makambo kasi ye aza moto aza likolo. Il nous connaît très bien. Ayebi biso malamu. Il connaît nos attentes. Ayebi maye oyo tozozela. Il connaît nos besoins. Ayebi pe baposa na biso. Il connaît nos forces. Ayebi makasi na biso. Il connaît nos faiblesses. Ayebi pe botau na biso. Il nous connaît. Ayebi biso. Il sait de quoi nous avons besoin. Ayebi nini oyo biso toza nango bosenga. C'est pour ça que le Seigneur a dit Nde na bongo nkolo alobaki. que celui qui a des oreilles Ete moto oyo azana mato ya koyoka. entende ce que dit l'Esprit aux églises. Ayoka maye oyo molimo azolobela na mangomba. Ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas d'oreilles. Elingi koloba ete eza pe na bato mosusu oyo bazalaka na matoi te. Si on parle de celui qui a des oreilles, Soki bazoloba na ntina ya moto oyo aza na matoi, ça veut dire qu'il y a aussi celui qui n'a pas d'oreilles. elingi koloba ete eza pe na moto oyo aza na matoi te. Plaise à Dieu Esepelisa Nzambe. que nous
tous qui sommes entrés ce soir dans ce temple. ete biso nyonso oyo tokoti na kati ya tempelo oyo Et ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, pe na baye oyo bazolanda biso na banzela ya réseaux sociaux que nous puissions tous avoir des oreilles. ete biso nyonso tokoka kozala na matoi Parce que notre vie en dépend. po ete bomoi na biso ezotalela yango Notre succès en dépend. ngenge na biso ezotalela yango. Amen. Amen. Notre vie en dépend. Bomoi na biso ezotalela yango. Bien-aimé, Balingami, tu as besoin de marcher avec le Saint-Esprit. yozana bosenga otambola elongo na molimo mosantu. C'est le seul partenaire fidèle. Ye wana nde kaka moto moko ya malamu tozaka na ye C'est paza le sembo. seul partenaire fidèle. Ye wana nde kaka moto moko oyo aza sembo. Tu le sais très bien. Oyebi yango penza malamu. Que même celui que tu dis qu'il t'aime de tout son cœur, prêt à tout pour toi, Atako moto oyo lobaka alingaka yo na motema ne mobimba pe amilengeli pona makambo nyonso pona yo. il y a des moments où il ne sait pas être avec toi. Ezalaka na bangonga mosusu oye ayebaka te kozala na yo. Il y a des moments où il ne sait pas être avec toi. Eza na bangonga mosusu oye ayebi te kozala elongo na yo. Ou même quand il le veut, il ne peut pas être avec toi. To pe soki ye alingi yango kasi akoki kozala elongo na yo te. Mais le Saint-Esprit, Kasi molimo mosantu que ce soit dans ton sommeil, ezala na kati ya pongi. que ce soit dans la vie de tous les jours, Ezala ata na bomoi ya mokolo na mokolo. que ce soit dans ton travail, Ezala na kati ya mosala na yo. dans tes angoisses, dans tes difficultés, Na kati ya mitungisi pe na kati ya minyoko oyo dans eza tes nango. questionnements, Na kati ya mituna na yo il est là. aza wana. C'est pour ça Nde na bongo que moi je l'appelle le partenaire supérieur. nde ngai nabengaka ye moto oyo esengeli osololaka na ye kasi moto yango aza moto ya Il likolo. n'a pas d'égal. Aza na moto oyo okoki kokokanisa ye na ye te. Il n'a pas d'égal. Okoki kokokanisa ye na moto Que te. c'est lui qui a des oreilles. Moto oyo aza na matoi ya koyoka. Entendre ce que dit l'Esprit aux églises. Ayoka maye oyo molimo azolobela na mangomba. Présence de Dieu. Présence de Dieu. Entends ce que l'Esprit te dit. Yoka oyo molimo azoloba na yo. Communauté évangélique, la présence de Dieu. Communauté évangélique, la présence de Dieu. Entends ce que l'Esprit te dit. Yoka maye oyo molimo azoloba na yo. C'est ce qui fera ton bonheur. Yango wana nde kosala bolamu na yo. Amen. Amen. Job 33, Mokanda na Yobo mokapo na tuku misato na misato. du verset 14e au verset 16. Outa molongo ya zomi na mine kino molongo ya zomi na motoba. Nous avons lu ce texte hier. Totangaki makomi oyo lobi eleki. Nous le lirons encore aujourd'hui. Tokotanga yango pe lisusu lelo. Job 33, Mokanda na Yobo mokapo na tuku misato na misato. 14 au verset 14 au verset du verset 14 au 16e verset. Outa molongo ya zomi na mine kino molongo ya zomi na motoba. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes et par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nzambe alobaka na lolenge songolo to pe na lolenge pakala. Hier, c'est là où nous nous sommes arrêtés. Lobi eleki wana nde sika oyo Quand tosukisaki. on parle de tantôt d'une manière Tango bazoloba na tina ya lolenge tango mosusu et de tantôt d'une autre to pe manière. na lolenge ya pakala. Nous n'allons pas y revenir faute de temps. Tokozongela yango penza mingi te pona tango. Mais nous avons aussi vu Kasi biso tomonaki pe que le Seigneur parle par des songes et par des visions. ete nkolo alobaka na nzela ya bandoto pe na nzela ya emoniseli. Dieu peut te parler par des songes comme dans les visions. Nzambe akoki kolobela yo na nzela ya ndoto to na nzela ya emoni. Dans ta couche, Tango yo lali il peut te montrer quelque chose. akoki kolakisa yo eloko moko. Il peut te montrer une image. Akoki kolakisa yo elilingi moko. Il peut te montrer une scène. Akoki kolakisa likambo moko ezosalema.
Mais la scène, kasi likambo yango très souvent, ne ressemble pas à la réalité. mingi yango ekokanaka na bosolo oyo ozobika te. Mais il te montre une scène. Kasi ye azolakisa yo likambo moko oyo esalami. Et cette scène qu'il te montre Pe likambo wana oyo azolakisa yo demande de ta part le discernement. ok yango esengaka ete na ngambu na yo yo ozala na bososolami. Demande de ta part la compréhension. Ezosenga na ngambo na yo ete yo oyeba kotala likambo yango malamu. Et c'est cette compréhension, Ezande lolenge wana yo okotala likambo yango ce malamu. discernement-là, Bososolami wana que nous appelons l'écoute. nde biso tobengaka boyoki. Dieu a parlé Nzambe alobi par des visions, na nzela ya emoni, par des songes, na nzela ya ndoto, mais toi tu dois écouter. kasi yo esengeli na yo oyoka. Parce que nous avons dit hier, Po ete tolobaki lobi à eleki quoi sert-il de parler si personne n'écoute? tina ezala nini soki moto alobi pe bayoki te. Tu as besoin d'écouter. Yo zana bosenga ya koyoka. Tu as besoin de percevoir le message que Dieu te donne. Yo ozana bosenga ya kozwa likambo wana nzambe apesi yo. Sinon, cela ne te servira à rien. Soki te yango ekozala na tina moko te. Nous allons prendre un texte dans la Bible Tokozwa makomi moko na kati ya Biblia où il nous est montré quelqu'un qui a reçu une vision de la part du Seigneur. oyo elakisi biso ete moto moko azwaki emoni kouta epai na nkolo. Et nous allons ensemble essayer de réfléchir sur cette vision-là. Bongo elongo tokomeka kokanisa penza malamu na tina ya emoni wana. Nous sommes dans Actes au chapitre 10, Actes des apôtres au chapitre 10. Toza na mokanda ya misala ya bantoma na mokapo nango ya zomi. Actes des apôtres au chapitre 10. Misala ya bantoma mokapo ya zomi. Nous lisons du 9e au 19e verset. Tozotanga uta molongo ya libwa kino zomi na libwa. Acte 10. Misala ya bantoma mokapo ya zomi. Dans ce texte, il s'agit de l'apôtre Pierre. Na kati ya makomi oyo eza likambo ya Toma Petelo. L'apôtre Pierre qui est allé loger chez un Simon le corailleur. Toma Petelo ye akendaki kofanda epai ya moto moko Simoni oyo asalaka basapato. Il est allé là-bas. Ye akendaki kuna. Il a logé dans sa maison. Afandaki na ndako na ye. Donc dans ce texte ici, il s'agit de deux Simons. Awa na kati ya makomi oyo etali ba Simon mibale. Le verset 9 nous dit ceci. Molongo ya libwa elobi na biso boye. Le lendemain, comme il était en route et qu'il s'approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim. Il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et qui s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici ces hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici
3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui te les ai envoyés. Amen. Amen. Pierre reçoit une vision. Petelo ye azwi emoni. Mais en amont, Kasi na liboso, il y a aussi un certain Corneille qui reçoit une vision. ezalaki pe na moto moko Corneille ye pe azwaki emoni. Le Seigneur lui a apparu Kolo abimelaki ye et lui dit pe alobi na ye d'aller chercher Simon-Pierre. akende koluka Simoni Petelo. Mais nous voyons que Simon, lui aussi de son côté, a reçu une vision. Kasi tomoni Simoni ye pe na ngambu ne azwaki emoni. Mais le verset 17 nous dit ceci. Kasi molongo ya zomi na sambo elobi na biso boye. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser de la vision qu'il a eue. Donc cela veut dire que Pierre a eu une vision, Elingi koloba ete Petelo ye azwaki emoni, mais la vision n'était pas claire. kasi emoni yango ayebaki kososola yango penza malamu te. La vision avait besoin d'être interprétée Emoni yango ezalaki na bosenga ete balimbola yango. pour que lui puisse recevoir le message de Dieu. Po ete ye azwa sango oyo nzambe ezalaki na kati. Pierre a vu, Petelo amonaki, il a écouté, ayokaki, mais il ne savait quoi dire. kasi ayebaki te aloba nini. Mais lorsque nous regardons Kasi tango tozotala au verset 14, na molongo ya zomi na minei, Pierre dit, Petelo alobi, non Seigneur, te nkolo, car je n'ai jamais mangé rien de souillé ni d'impur. po ete natikala kolia nano te eloko ya mbindo pe ya bosoto. Mais comment est-ce que Pierre savait que la voix qui lui parlait, c'était le Seigneur? Kasi ndenge nini Petelo ayebaki ete mongongo ezalaki kolobela ye ezalaki nkolo? Il se trouvait dans une situation anormale. Ye amikutaki na kati ya likambo moko o ezalaki ya molongo te. Selon lui, kolandisama na ye. c'était anormal. Yango ezalaki likambo moko ezalaki na Parce molongo te. qu'il n'avait jamais rien mangé d'impur. Po ete ye atikala kolia ata eloko moko ya mbindo te. Les animaux qu'il voyait sur la nappe Banyama oyo amonaki likolo ya etoko étaient impurs. yango ezalaki banyama oyo ya mbindo. Mais la voix lui dit, tu et mange. Kasi mongongo yebisi ye boma pe lia. Mais comment est-ce que lui va répondre non, Seigneur? Kasi ndenge nini ye akoyanola te nkolo? Il n'a pas dit non, Satan, Alobi te te satana. laisse-moi tranquille. Tika ngai kimia. Parce que tout pouvait prêter à croire qu'il s'agissait de Satan. Po ete nyonso ekokaki kolakisa ete euzali kambo uti pa satana. Parce que déjà, il s'agissait d'impureté. Po ete yango ezalaki likambo o ezaki na mbindo. On est ensemble. Toza elongo. Mais comment est-ce que Pierre Kasi ndenge nini Petelo va répondre, Seigneur? akoyanola nkolo? Bien-aimé, Balingami. il nous faut arriver à atteindre ce niveau-là. Esengeli na biso tokomaka na epimelo wana. Ou dans quelque situation que nous nous trouvons, Oyo na kati ya likambo oyo biso toza na yango. que nous sachions reconnaître la voix du Seigneur. Ok, biso toyeba koyoka mongongo ya nzambe. Devant quelque situation que ce soit. Liboso ya likambo nyonso oyo kutani na yango. Que ce soit une situation de douleur, Ezala likambo moko ya pasi. que ce soit une situation difficile, Ezala likambo moko ya mitungisi to ya minyoko. que ce soit une situation qui te réjouit, Ezala na liboso ya likambo oyo ezosepelisa yo. mais que tu saches Kasi yo oyeba. détecter que ça, c'est la voix du Seigneur. Koyeba ete owana eza mongongo na nkolo. La vision que Pierre avait, Emoni oyo Petelo azwaki. c'était une vision attachée à la circonstance qu'il vivait. Ezalaki emoni oyo ekangami na likambo oyo ya azalaki kobika. Souvenez-vous, hier, nous avons dit Bokanisa ete lobi eleki tolobaki. que des fois, les circonstances nous parlent. Na bambala mosusu makambo oyo kutani na yango elobeli yo pe. Mais aussi, le Saint-Esprit peut utiliser les circonstances dans lesquelles nous sommes. Kasi molimo mosantu pe akoki kosalela makambo na kati na yango oyo zwami. Un contexte dans lequel tu te trouves pour te parler. Lolenge moko ya likambo kutani na yango na tina ete ye alobela yo. Ici, il s'agit de 2 Simons. Awa eza likambo ya ba Simoni mibale. Simon le corailleur Simoni moto oyo asalaka ba sapato
et Simon Pierre. Pe Simoni Petelo. Simon Pierre était chez lui. Simoni Petelo azalaki epai na ye. Entre-temps, Nzokande. le corailleur, ce sont des tanneurs, c'est lui qui travaille la peau des bêtes. Ok, bango bazalaka bato oyo basalaka mosala na poso ya nyama. C'était un métier à l'époque Ezalaki mosala moko na tango wana. qui était aussi considéré comme impur. Ezalaki mosala oyo na tango wana bazaki komona ngo lokola mosala ya mbindo. Mais Pierre se retrouvait dans la maison de ce Simon. Kasi Petelo ye azalaki na kati ya ndako ya Simoni wana. Est-ce une coïncidence? Yango eza pena makambo ekutani. Et Pierre avait faim. Bongo Petelo ye azalaki na nzala. Donc il était dans le besoin de manger. Engi koloba ete azalaki na posa ya kolia. Le texte nous dit qu'on lui a prêté à manger. Makomi elobi na biso ete bazalaki ko bongisela ye bilei. Et à ce même moment-là, il tomba en extase. Bongo kaka na ngonga wana mbala moko ye akumbamaki na molimo. Et il vit Pe amoni une nappe avec les animaux impurs. etoko moko ekiti na kati na yango banyama ya mbindo ezalaki. Quelqu'un qui lui demande tue et mange. Moto moko ayebisi ye boma pe lia. Tu peux te dire à ce moment-là, Okoki komilobela ete na tango non, wana. c'est ça, ce sont des rêves quand on a trop faim. Oyo eza bandoto tango toza na nzala. Parce qu'effectivement, il avait faim. Po ete ya solo penza ye azalaki na nzala. Mais lui, il a compris Kasi ye asosoli que dans le contexte dans lequel il était, ete na esika oyo ye azwamaki le Seigneur lui parlait. kolo azalaki kolobela ye. Dans la circonstance dans laquelle il se trouvait, Na kati ya likambo oyo ye amikutamaki na yango le Seigneur lui a parlé. kolo alobelaki ye. Et il a compris le message. Bongo ye asosolaki sango oyo Nzambe apesaki ye. Parce que pour lui, il considérait les gens qui devaient venir, c'était des gens considérés comme impurs. Po ete ye azalaki komona bato oyo esengelaki baya baza lokola bato baza ya mbindo. Mais le Seigneur lui dit, tue et mange. Kasi nkolo ayebisi ye boma pe olia. Comme pour dire, prends pour toi. Eza pona koloba na ye zwa pona yo. Accepte-les. Ndima bango. Ok. Amen. Amen. Quelque chose de difficile Eloko moko ya pasi, dans la vision, eloko moko ya pasi na kati ya emoni, mais qui demande le discernement. kasi oyo ezosenga na yo bososolami. Mais qu'est-ce que Pierre a fait? Kasi nini oyo Petelo asalaki? Le texte nous dit au verset 19. Makomi elobi na biso na molongo ya zomi na libwa. Le verset 19 nous dit ceci. Molongo ya zomi na libwa elobi na biso boye. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, Pe wana Petelo azalaki komitungisa kaka likolo ya emoni. Pierre était en train de réfléchir sur la vision. Petelo ye azalaki na kokanisa na tina ya emoni. Que personne ne te dise que tu ne peux pas mettre l'intelligence sur les choses de l'esprit. Moto moko te aloba na yo ete okoki kotia mayele na yo te na kati ya makambo ya molimo. Le Saint-Esprit collabore aussi avec ton intelligence. Molimo mosantu ye asalaka pe mosala elongo na mayele na yo. Pierre était à réfléchir sur la vision. Petelo ye azalaki kobanza na tina ya emoni. Donc il était en train de se demander, Azalaki komituna motuna. mais je suis sûr Ngana nzimi peza. que la voix que j'ai entendue, Ete mongongo ngana yoki. c'était vraiment la voix du Seigneur. Ezalaki penza mongongo na nkolo. Mais comment le Seigneur peut me demander de manger quelque chose d'impur? Kasi ndenge nini nkolo akoki kosenga na ngana lia eloko oyo eza ya mbindo. Il faisait fonctionner son intelligence Ye azalaki kosala ete mayele na ye esala mosala. pour comprendre l'esprit. Pona kososola malamu molimo. Tu as aussi besoin de ton intelligence. Ok, oza pe na bosenga ya mayele na yo. Tu en as besoin. Oza na bosenga na yango. C'est même pour ça Ezande po na yango. que nous demandons aussi à tous nos pasteurs, à la communauté évangélique, la présence de Dieu, Biso tosenga kana babateli pate na biso nyoso awa na la présence de de Dieu. pouvoir faire des études de théologie. Natina ete bango bakende kotanga kelasi ya Parce théologie. que le Saint-Esprit passe aussi par leur connaissance Po ete molimo mosantu alekaka pe na nzela ya boye pour transmettre le message. Natina ete bango bapesa sango oyo molimo apesi. Pierre était à réfléchir. Petelo ye azalaki kokanisa to kobanza. Mais un insensé ne réfléchit pas.
kasi moto oyo azanga mayele yakanisaka te. Un insensé ne réfléchit pas. Moto oyo azangi mayele yakanisaka te. Comment il réfléchit pour une vision? Ndenge nini ye azokanisa pona emoni? Pour la lecture de cette vision-là. Pona lolenge oyo ye atangaki emoni wana. Mais attention, Kasi tokeba. nous avons besoin d'avoir le renouvellement de l'intelligence. Biso tozana bosenga ete mayele na biso ezonga Que kasika. cela ne fasse pas défaut, Yango esala biso mbeba te. afin que nous puissions comprendre comme il faut comprendre. Natina ete to sosola lolenge oyo esengeli na biso to sosola. Parce qu'il y en a qui ont l'intelligence obscurcie Po ete ezana ba mosusu o bazalaka na mayele kasi mayele oyo ya mabe. et qui ne peuvent pas percevoir le message de l'Esprit Saint. Kasi bango bakokoka te kozwa sango oyo molimo mosantu azopesa. Pierre a reçu une vision. Petelo ye azwaki emoni. Il a réfléchi sur la vision. Ye akanisaki likolo ya Et emoni pendant yango. qu'il était en train de réfléchir, Pe na tango oyo ye azalaki kokanisa. les gens que Corneille avait envoyés arrivèrent. Bato oyo Corneille atindaki bango bakomaki. Et Dieu lui dit, Pe Nzambe ayebisi ye. va avec eux sans hésiter. Kende elongo na bango koboya te. C'était ça. Tue et mange. Ezalaki nde yango wana boma pelia. Parce que ces gens-là, Po ete bato wana s'il n'y avait pas la vision, soki emoni ezalaki te, Pierre ne serait pas parti avec eux. Petelo alingaki akende elongo na bango te. Il fallait qu'il entende la voix de l'Esprit. Esengelaki na ye ayoka mongongo ya molimo. Amen. Amen. Et ce soir, Pe na pokwa na lelo, pour écouter le Saint-Esprit, pona koyoka molimo mosantu, nous allons partager biso tokokabola, 4 principes. tokokabola ba miango minei. Je voulais m'arrêter à 3 principes. Nalingaki na suka na miango misato, Le Seigneur me dit non, kola yebisi ngai te. il faut 4 principes Esengeli olobela miango minei. pour que tout soit équilibré. Po ete nyonso efandisama ngwi. Amen. Amen. Nous avons 4 principes que nous allons partager ce soir Tozana miango minei o tokokabola elongo na bino na pokwa na lelo. qui vont nous aider à écouter le Saint-Esprit. Oyo ekosungaka biso na tina ete toyokaka molimo mosantu. Le premier principe est celui-ci. Miango ya liboso eza boye. Commence par considérer le Saint-Esprit en tant qu'une personne vivante. Ok. Yo banda kozwa molimo mosantu lokola moto oyo azana bomoi. Non, j'aimerais vraiment pas que ce soit locaux là. Parce que lorsque tu dis comme, Po ete tangu ozoloba lokola, ça veut dire qu'il ne l'est pas vraiment. elingi koloba ete ye aza penza yango te. Alors, le principe est que Miangango eza ete commence par considérer le Saint-Esprit en tant que personne vivante. yo banda komona molimo mosantu Na na ndenge ya azali, kibomoto to na ndenge oye azali na bomoi. Amen. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas comme une personne vivante. Non. Molimo mosantu aza lokola moto o aza na bomoi te. Il est une personne vivante. Aza moto oyo aza na bomoi. Vous savez, des fois on en parle, Boyebi tango mosusu tolobelaka na tina na yango. mais pour reconnaître seulement Kasi po yo ondima kaka que c'est une vérité qui n'est pas encore entrée en toi. ete yango eza bosolo moko oyo ekoti nanu na kati na yo te. Tu vas remarquer que lorsque tu parles du Saint-Esprit, tu parles comme si tu parlais d'une force. Yo okomona lokola tango ozoloba na tina ya molimo mosantu ozolobela yango lokola neti nguya moko boye. Tu parles comme s'il s'agissait d'une énergie. Ozomona lokola eza neti mwa makasi moko boye. Non. Te. Le Saint-Esprit Molimo mosantu. possède la puissance de Dieu. Ok, ye azalaka na nguya ya Nzambe. Mais le Saint-Esprit Kasi molimo mosantu n'est pas la puissance de Dieu. aza nguya ya Nzambe te. Il est une personne. Aza moto, Il n'est pas un pouvoir. aza mpifo te. C'est la première base, bien-aimé. Yango wana nde moboko oyo ya liboso. Parce que lorsque toi, tu ne me considères pas en tant qu'une personne,
po ete tango yo ozomona ngai lokola moto te, tu ne trouveras jamais l'importance de me parler. okomona tina ya kosololaka nanga te. D'où tu n'auras pas l'importance de m'écouter. non Nde plus. na bongo pe okokoka pe to okozala na tina koyoka ngai te. Tant que tu ne sais pas considérer le Saint-Esprit étant une personne vivante, Lokola yo to tango nyonso oyo yo okomona molimo mosantu aza moto oyo aza na bomoi te, bien-aimé, laisse-moi te dire franchement, balinga mitikanga na yebisa ya solo penza. ce séminaire n'est pas pour toi. Milulu oyo eza nango pona yo te. Ce séminaire n'est pas pour toi. Milulu oyo eza pona yo te. La base de toute chose, Moboko ya makambo nyonso c'est que le Saint-Esprit doit être réellement vivant pour toi. ete molimo mosantu esengeli azala penza moto ya bomoi pona yo. Si tu sais qu'il est vivant, Soki yo yebi ete azana bomoi, tu sauras qu'il te parle. okoyeba ete azolobela yo. Tu sauras qu'il te parle. Okoyeba ete azolobela Et yo. tu sauras aussi qu'il t'écoute. Pe okoyeba ete yazo yoka yo penza. Qu'il sait te répondre. Ayebi pe koyanola yo. C'est même comme ça qu'on l'appelle le consolateur. Ndena bongo babengaka ye kutu mobondisi. Le consolateur, Mobondisi. c'est quelqu'un qui joue le rôle de Azam- consoler. Aza moto oyo asalaka mosala ya kobondisa. Ce n'est pas une fleur dans une maison. Yango eza nango kaka te fololo moko boye na kati ya ndako. Non, Te. c'est quelqu'un qui te console. Eza moto oyo azobondisa C'est yo. quelqu'un qui te dit les paroles dont tu as besoin. Aza moto oyo azolobela yo maloba oyo yo za nango C'est bosenga. quelqu'un qui te donne l'orientation dont tu as besoin. Aza moto oyo azoloba na yo makambo to azolakisa nzela oyo za nango Qui te bosenga. donne le conseil dont tu as besoin. Azopesa yo toli oyo za na yango bosenga. Le Saint-Esprit Molimo mosantu est une personne vivante. aza moto oyo aza na bomoi. Il a des sentiments. Azalaka pe na baposa. Tu peux le réjouir, Okoki pe kosepelisa ye. comme aussi tu peux l'attrister. To pe okoki koyokisa ye mawa. C'est une personne. Aza moto. Commence par le considérer. Yo banda komona ye nano. Lorsque tu le considères, Tango yo ozopesa to bandi komona ye lokola moto, tu sauras l'écouter. okoyeba koyoka ye. Ça, c'est la première clé. Wana nde fungola oya C'est le liboso. premier principe. Yango wana nde miango oya Et tout liboso. ce qui vient après Pe oyo nyonso etikali na sima, dépend de ce premier principe. yango ezotala kaka miango oya liboso. Quand tu vois quelqu'un parler du Saint-Esprit comme s'il parlait d'une chose, Tango yo zomona moto moko azoloba na tina ya molimo mosantu lokola eloko. ça veut dire qu'il ne connaît pas le Saint-Esprit. Elingi koloba ete ye ayebi molimo mosantu te. Le Saint-Esprit est une personne réelle. Molimo mosantu aza moto oyo aza na bomoi. Bien que tu ne le vois pas, Atako ya solo yo zomone na miso te, mais il peut te toucher. kasi ye akoki kosimba yo. Bien que tu ne le vois pas, Atako soki ozomona ye te, il te parle. alobaka na yo. Il te montre son amour. Alakisaka yo bolingo na ye. Alléluia. Amen. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Nalingaka molimo mosantu. La vie chrétienne est nulle sans le Saint-Esprit. Bomo ya mokristo eza pamba soki molimo mosantu azati. Bien-aimé, n'imagine même pas vivre la vie chrétienne Molingami kokanisa kutu atate ete ozobika bomo ya kibokristo sans le Saint-Esprit. soki molimo mosantu aza elongo na yo C'est te. pas possible. Ekoki kosalema C'est te. déjà pas possible. E yango eza penza ekoki kosalema te. Amen. Amen. Deuxième principe. Nyango oyo ya mibale. Pour bien écouter le Saint-Esprit, Pona koyoka molimo mosantu malamu, il te faut bien le connaître. esengeli na yo oyeba ye malamu. Amen. Amen. Il te faut bien le connaître. Esengeli na yo oyeba ye malamu. Je connais que la sœur Feza, Nayebi ete ndeko mwasi Feza c'est un être humain, aza moto. n'est-ce pas? Eza bongo te? C'était ça le premier point. Yango wana nde oyo ezalaki Je litono ya sais que c'est yambo. un être humain, Nayebi ete ye aza moto. qu'elle peut parler, Akoki koloba, qu'elle peut m'entendre. akoki pe koyoka nga. Mais si je connais son caractère, Kasi soki nga nayebi bizaleli na ye, je saurai comment vivre avec elle. ok, nga na koyeba lolenge kani esengeli na bika na ye. Tu as besoin de bien connaître le Saint-Esprit. Oza na bosenga ya koyeba molimo mosantu na ndenge oyo esengeli. Il est une personne. Aza moto.
Donc ça veut dire qu'il est possible de le connaître. elingi koloba ete ekoki kosalema yo oyeba ye. Connaître ses caractères. Koyeba bizaleli na ye. Connaître qu'est-ce qu'il aime. Koyeba nini oyo alingaka. Et qu'est-ce qu'il est capable de faire. Pe nini oyo ye azana makoki ya kosala. Qu'est-ce qu'il est capable de faire. Nini oyo ye azana makoki ya kosala. Quand je vois tango nazomtala un médecin namoni monganga qui me parle d'une maladie qui vient de commencer, qui vient d'apparaître, patati patata, o azolobela ngai na tina ya bokono moko oyo ewuti kobima, je me dois de l'écouter. esengeli na nga nayoka ye. Parce qu'il sait de quoi il parle. Po ete ye ayebi nini oyo azolobela. Nous sommes ensemble. Toza elongo, Il est médecin. aza monganga, Il a fait la médecine. ye atangi kelasi ya Il a étudié le baninganga, corps humain. ye ayekola nzoto ya moto, Il a étudié les pathologies et consorts. ye ayebi nini oyo eza na kati ya nzoto ya moto. Lorsqu'il m'explique, Tango ye azolimbolela nga, je veux l'écouter. nga na koyoka ye. Mais pourquoi je veux l'écouter? Kasi pona nini na koyoka ye? Parce que ce qu'il a étudié, Po ete oyo ye atanga, ce qu'il connaît, oyo ye ayebi, lui donne l'autorité de parler de ce domaine-là. ezopesa ye bokonzi aloba na tina ya epimelo wana. Mais quand je ne connais pas à qui je m'adresse, Kasi tango ngai na yebi te epai ya nani nazo solola. je risque d'être vulgaire, Ngai na bandi tango mosusu nakoki koloba biloba loba, je risque de contredire, nakoki tango mosusu koboya kondima, même des fois de rejeter, to pe tango mosusu obwaki no yango. parce que je ne connais pas les compétences de la personne avec qui je parle. Po ete na yebi makoki ya moto oyo nga nazo solola na ye te. Maintenant, si tu connais Kasi siko soki oyebi que le Saint-Esprit ete molimo mosantu était là à la création, azalaki wana na ebandeli, lorsque Dieu disait, tango nzambe azalaki koloba créons l'homme à notre image, tokela moto kolandisama na elilingi na à biso, notre ressemblance. ye akokana na biso. Mais comment je ne veux pas donner du crédit à ce qu'il me dit? Pona nini ngai na kondimela mai oyo azoloba te? Comment je ne veux pas donner de l'importance à ce qu'il me dit? Pona nini na kopesa motuya te na likambo oyo azoloba na ngai? Parce que je connais ce qu'il est. Po ete nga na yebi oyo ye azali, Je connais ce qu'il connaît. na yebi oyo ye ayebi, Je sais qu'il connaît plus que tout le monde. na yebi ete ye ayebi koleka bato Je nyonso. sais que si Dieu, Na yebi ete soki nzambe dans toute sa souveraineté, na kati ya kibonzambe na ye nyonso nous a laissés sur terre, yatikaki biso awa na mabele, après l'œuvre de la croix, na nsima ya mosala ya ekulusu, nous a laissés avec lui, atikaki biso elongo na ye. ça veut dire que le Saint-Esprit maîtrise les contours de nos vies. Ok, elingi koloba ete molimo mosantu ayebi penza malamu makambo nyonso ya bomoi Il na maîtrise biso. le hier, Ayebi makambo ya lobi eleki, le aujourd'hui ya oyo ya lelo, et le demain. pe na oyo ya lobi ezoya. Il maîtrise toutes choses. Ayebi yango penza malamu. Donc de quoi lui faire confiance? Kasi tala tina nini esengeli tochela ye Quand je motema. suis dans cette position-là vis-à-vis du Saint-Esprit, Tango nga naza na lolenge wana liboso ya molimo mosantu, ça me permet ezopesa ngai nzela d'écouter. ya koyoka. Ça veut dire Elingi koloba qu'il a de la crédibilité chez moi. ete azana likambo moko ya motuya epai na ngai. Je ne doute pas, Nazocha tembe te, je ne force pas, nazosala pe na makasi te, je reçois ce qu'il donne. kasi nga nazozwa kaka oyo azopesa. Alléluia. J'ai écouté Nayoki le Saint-Esprit parler. molimo mosantu koloba, Je dis, ah merci Seigneur. nalobi matondi nkolo, Et je vais appliquer. pe ngai nakotia yango na misala. Il faut connaître Esengeli na yo oyeba le Saint-Esprit. molimo mosantu. Le diacre Philippe, Diakolo Filippo, le diacre Philippe, Diakolo Filippo, dans Acte 8, na misala ya bantoma mokapo na mwambe, il est allé en campagne d'évangélisation. ye akendaki kopanza sango malamu. Et pendant qu'il était en campagne Pe d'évangélisation, na tango oye azalaki kopanza sango malamu, le Saint-Esprit lui dit, molimo mosantu ayebisi ye, Philippe, Filippo, arrête-toi. tika nyonso. Tu vois ce char? Omoni makalo wana, Avance. pusana. Approche-toi de lui. Pusana pembeni na ye.
Si c'était toi et moi là, soki ezalaki yo elongo na nga en pleine campagne d'évangélisation, na ntango mpenza ozosala milulu ya kopanza le sango malamu Saint-Esprit va t'arrêter molimo mosantu ayebi so otika pour te demander d'aller approcher un char mpo ayebisa yo ete opusana pembeni ya makalo où il y avait un homme, oyo esika moto moko de azalaki surcroît un Africain. mpe nini mosusu moto yango azalaki moto ya afrika Tu n'allais même pas broncher. yo olingaki ata ondima te Tu as dit non, arrière de moi Satan. olinga koloba kende mosika na ngai Arrière de moi satana Satan. kende mosika na ngai Moi je suis en satana train de faire l'œuvre du Seigneur. ngai nazosala mosala na nkolo Quelle est cette voix-là qui va venir m'arrêter mongongo nini wana ekoya kopekisa ngai pour aller rencontrer un individu? mpo nakende kokutana na moto Mais le diacre Philippe kasi diakolo filipo a arrêté. yatikaki Il est allé vers cet Éthiopien-là akendaki epai ya moto wana ya ethiopie et il a exercé le ministère. mpe asalelaki lotomo na Et ye le Seigneur a été glorifié en Afrique. mpe nkolo azwaki lokumu na mokili ya afrika Alléluia. amen Pourquoi il a obéi? mpo na nini atosaki Parce qu'il sait que le Saint-Esprit maîtrise toutes choses. mpo ete ayebi ete molimo mosantu nde ayebaka malamu Si à ce makambo moment-là, il nyonso te dit arrête, soki na ngonga wana ayebisi yo tika arrête. tika S'il te dit va, soki ayebisi yo kende c'est que c'est là où tu dois être. elingi koloba kuna nde esika esengeli ozala Lui, il connaît. ye ayebi C'est en fonction de ça qu'il te parle. eza nde kolandisama na yango ye azoloba na yo Ne sois pas prétentieux. kozala te moto oyo alingi Ne komilakisa sois pas prétentieux. kozala te moto oyo alingi komilakisa Il maîtrise toutes choses. ye ayebi malamu makambo nyonso Amen. amen Le troisième principe, miango oyo ya misato pour bien l'écouter, mpo na koyoka ye malamu il faut connaître son langage ok esengeli na yo oyeba elobeli na ye et sa manière de communiquer ou de s'exprimer. to mpe oyeba lolenge na ye azopesa yo sango to lolenge ne oyo alobaka Connaître son langage koyeba elobeli na ye ou sa manière de communiquer to mpe lolenge na ye azopesa yo sango ou de s'exprimer. to mpe lolenge na ye alobaka Le Saint-Esprit nous parle, molimo mosantu alobaka na biso mais il a un langage. kasi ye azalaka na elobeli moko Pour un chacun de nous, mpo na moko na biso il utilise un langage particulier. ye asalelaka elobeli moko ya bopeke Amen. amen Pour chacun de nous, mpo na moko na biso il utilise un langage particulier. ye asalelaka elobeli moko ya bopeke Vous savez, moi j'ai quelque chose. boyebi nga nazalaka na eloko moko Lorsque le Saint-Esprit ne veut pas que je fasse la chose, soki molimo mosantu alingi te ete nasala ou eloko il ne veut pas que je dise la chose, to mpe alingi te naloba eloko wana même quand dans tout mon esprit, atako soki na kati ya elimo na nga mobimba je sens que j'ai raison de dire. nazoyoka ete esengeli na nga naloba Je sens que ce que j'ai à dire est droit. nazoyoka ete oyo ngai nalingi naloba eza likambo ya Mais molongo si le Saint-Esprit ne veut pas que je le sorte de ma bouche, kasi soki molimo mosantu alingi te nabimisa yango na monoko na nga je risque même d'avoir des palpitations. nayokaka ta motema ebandi kobeta Et là, mpe wana je sais dire, nayeba koloba ça il faut oublier. oyo fo kobosana yango Et si tu t'entêtes, mpe soki osali mutu makasi comme toi tu as une bouche, lokola yo oza na monoko tu parles. olobi Bien aimé, les choses vont gâter. balingami makambo ekobeba Et tu sauras que le Saint-Esprit t'avait dit non. mpe okoyeba ete molimo mosantu alobaki na yo tika Pour chacun de nous, mpo na moko na biso il y a un langage. eza na elobeli moko C'est pour ça que Job dit, nde na bongo yobo alobi Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. nzambe alobaka na lolenge songolo to mpe na lolenge pakala kasi biso tozalaka na bokebi Ça veut te dire que tu as besoin de beaucoup d'attention elingi koloba ete yo oza na bosenga ya bokebi makasi pour pouvoir déceler quel est le langage que le Saint-Esprit utilise pour te
parler. Ok, po ete yo oluka koyeba elobele nini o molimo mo santo azosalela po aluka koloba na yo. À moi, il peut me mettre mal à l'aise. Na ngai tango mosusu akoki kotungisa nga, Mais peut-être à toi, kasi tango mosusu epai na yo il peut te mettre en colère. ya okotya okuzwi kanda. Il a une manière particulière de s'exprimer chez toi. Azana lolenge moko ya bopeke o alingi amitalisa Et epai tant na que yo. tu ne sais pas détecter cette manière-là, Pe tango oyo yo oyebi koluka penza oyeba lolenge wana te malamu, tu ne sauras pas recevoir son message. yo okokoka koyeba te sango oyo alingi apesa yo. Il utilise un langage particulier pour chacun de nous. Ye asalelaka elobeli moko ya bopeke po na moko na biso. Je connais une personne Na yebi moto moko qui, quand le Saint-Esprit lui dit ne fais pas, oyo soki molimo mosantu ayebisi ye kosala yango te, elle sent tous les membres de son corps fatigués. ayokaka biteni nyonso nzoto na ye elembi Comme quelqu'un qui veut être paralysé. lokola moto moko oyo makolo nelingi ebukana. Bien aimé, Balingami ce n'est pas écrit. ekomami te, Mais c'est le langage que le Saint-Esprit utilise pour nous. kasi ezalaka elobeli oyo molimo mosantu asalelaka po na Et ye. toi, tu dois connaître. Pe yo esengelaki na yo oyeba Parce que tu remarqueras po ete yo okomona que lorsqu'il t'a parlé ete tango ye alobi na yo et que tu n'as pas écouté, pe yo oyoki ye te, les choses ont mal tourné. makambo ekobaluka pe komi mabe. Mais dans ta conscience, Pe na kati ya boyebi na yo tu sauras yo okoyeba qu'à un moment donné, je sentais qu'il ne fallait pas y aller. ete na mwa tango moko nazalaki koyoka ete sengelaki te kokende. Ce sont des choses Wana ezalaka makambo qu'on apprend par essai et erreur. ok oyo toyekolaka tango osali mbeba pe obongisi. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Ah, donc Lelo c'était le esimbi te, Saint-Esprit. ezalaki penza molimo mosantu. Mais moi, je crois que le Saint-Esprit parle toujours par voix audible. Ngai nakanisaka ete molimo mosantu alobaka tango nyonso na mongongo ya monene. Non. Te Chacun a une manière d'écouter le Saint-Esprit. moko na moko azana lolenge na ye ya koyoka Et molimo il mosantu. utilise un langage particulier pour chacun de nous. Pe ye asalelaka elobeli moko ya bopeke po na moko na biso. Mais il nous est important de connaître Kasi eza penza motuya mingi po na biso toluka koyeba que ça, ete oyo penza le Saint-Esprit me dit quelque chose. molimo mosantu azoloba na ngai eloko moko. Il y a des gens qui racontent. Eza na bato babetaka masolo. Quand tu sens l'œil ici en train de battre comme ça, de battre comme ça, de battre comme ça. Tango nazoyoka na liso ezobeta beta beta. Ah, ça veut dire qu'il y a la mort quelque part. Elingi koloba kufa eza esika moko. Mais maintenant, pourquoi toi, quand tu as senti battre là, tu n'as pas chassé l'esprit des morts? Siko yo tango yoki liso ezobeta obengani molimo akufa te pona nini? Peut-être que pour toi, c'était aussi un langage de l'esprit. Tango mosusu pona yo ezalaki elobeli moko ya molimo. Parce qu'il peut aussi utiliser le langage de tous les jours. Po ete akoki pe kosalela elobeli moko ya mikolo nyonso. Amen. Amen. N'oublions pas qu'il est une personne Tobosana te vivante. ete ye aza moto aza na bomoy. Amen. Il est capable de nous faire sentir quelque chose. Ye aza na makoki ya kosala ete biso toyoka eloko moko. Alléluia. Amen. Il est capable de parler, Aza na makoki ya koloba. même quand il n'a rien dit. Ata soki alobi eloko te. Mais il a parlé. Ok. Kasi ye alobi. Il n'a rien dit, Alobi eloko te. mais il a parlé. Kasi alobi. Il est capable de ça. Aza na makoki na yango. Tu peux entendre un silence. Yo okoki koyoka kimia moko Ce boye. silence-là te dit que ce n'est pas ça. Kasi kimia wana elobi na yo ete eza yango te. Mais toi, tu vas dans les théories du monde qui ne dit mot consent. Ok, yo bandi koloba makanisi ya bato moto soka lobi Comme il eloko n'a moko pas te dit ce qu'il a andimi. consenti. Soka lobi te elingi koloba ya ndimi Qui na ye. dit ça? Nani ayebisi yo yango? Tu as besoin Oza na bosenga reconnaître ya koyebaka le langage que le Saint-Esprit utilise pour te parler. elobeli oyo molimo mosantu azosalela pona koloba na yo. Il a une manière de te communiquer. Aza na lolenge moko boye apesaka yo sango. Je sais que pendant que je suis en train de parler, Nayebi ete na ngonga oyo nga nazoloba. il y a beaucoup de gens qui se retrouvent. Eza na bato ebele bazomikuta na kati ya likambo yango. Ah, là, c'était le Saint-Esprit. Alobi
Amen. L'apôtre Paul, Thomas Polo dans les Actes des Apôtres, na misala ya ban Thomas au chapitre 16, na mokapo nango ya zomi na motoba. pendant la nuit, Na kati ya butu il a eu une vision. ye azwaki emoni. Un Macédonien l'appelle. Moto moko ya Macédoine azobenga ye. Un Macédonien apparaît dans le rêve. Moto moko ya ngumba Macédoine abimi na kati ya ndoto na ye. Il lui fait cette prière. Asali losambo wana. Paul, Polo passe à Macédoine, viens nous secourir. leka na engumba ya Macédoine oya kosunga biso. Viens nous secourir. Yaka kosunga biso. Mais à ce moment-là, Pe kasi na ngonga wana l'apôtre Paul était en évangélisation. Thomas Polo ye azalaki kopanza sango malamu. Il allait de lieu en lieu Azalaki kokende bipai na bipai annoncer la bonne na nouvelle. tina kosakola sango ya malamu. Cette vision-là était de caractère facile. Emoni wana ezaki lokola likambo moko ya pete. C'était pas comme l'apôtre Pierre là-bas qui a vu les animaux compliqués. Il fallait d'abord discerner, mais comment ce sont ceux-là que Dieu me demande de manger. Ezate lokola emoni oyo Thomas Petelo amonaki ya banyama oyo eza mbindo pe yango ezalaki na mwa kokoso na kati. Mais lui, il voit un Macédonien Kasi ye amoni moto moko ya engumba ya qui Macédoine lui dit, viens nous secourir. oyo azoyebise yaka pe osunga biso. Et l'apôtre Paul a directement compris Bongo Thomas Polo ye na mbala moko asosoli. que le Seigneur lui demandait d'aller annoncer l'évangile à Macédoine. Ete nkolo azalaki kosenga na ye akende kopanza sango malamu Parce na que cet homme qui Macédoine. demande le secours Po ete moto wana azosenga lisungi. et Paul qui annonce le salut, Elongo na Polo oyo azoteya lisiko. ça veut dire que Paul annonçait ce dont le Macédonien avait besoin. Ok, elingi koloba ete Polo azalaki koloba maye oyo bato ya engumba ya Macédoine bazalaki na yango bosenga. Parce que le salut Po ete lisiko englobe la vie, ezosangisa nyonso eza ya bomoi. la délivrance, Bokangolami, la paix, kimia, la joie, esengo, la guérison, lobiko, la restauration. kozongisa masika. Donc le salut Elingi koloba lisiko englobe le secours. esangisi nyonso wana lokola Et le lisungi. Macédonien demande secours. Bongo moto ya engumba Macédoine yazo senga lisungi. C'était facile pour Paul Ezalaki penza pete pona Polo de comprendre cette vision ya kososola malamu emoni wana. et d'aller annoncer l'évangile en Macédoine. Peye akende koteya sango malamu na engumba ya Macédoine. Mais il arriva aussi un moment, Kasi ekomaki pe na tango moko boye. toujours dans Acte 16, Kaka na misala ya bantoma mokapo na zomi na je nous motoba. demanderai de lire ce chapitre-là, il est très beau, Na kosenga na bino botanga mokapo wana mobimba po yango eza kitoko mingi. où l'apôtre Paul, Oyo Thomas Polo très dévoué pour annoncer l'évangile, azalaki penza na nzunzu ya kokende koteya sango malamu. au chapitre 6, Na, au verset 6 na plutôt, molongo ya motoba il est dit ceci. elobami boye. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposèrent à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Amen. Ils faisaient un travail noble, Yazalaki kosala mosala moko ya malamu. un travail très noble. Mosala moko oya malamu penza. Il annonçait l'évangile. Ye azalaki koteya sango malamu. Mais il nous est dit, Kasi elobami na biso. ayant été empêchés par le Saint-Esprit Lokola molimo mosantu apekisaki bango. d'aller annoncer la parole Ya kokende koteya liloba en Asie. na Asia. Est-ce que le Saint-Esprit est contre l'évangélisation? Molimo mosantu yazo telemela kopanza sango malamu. Ok. C'est juste pour nous amener à comprendre de foi Eza kaka pona komema biso to sosola ete na batango moko que le Saint-Esprit ete molimo mosantu peut nous interdire quelque chose ye akoki kopekisa biso que eloko nous nous moko jugeons loyal, oyo biso tozomona yango eza que likambo nous elongo jugeons bani correct. oyo biso tozomona ete eza likambo ya molongo. Il leur interdit, il leur empêche
d'annoncer l'évangile en Asie. Apekisi bango bakende koteya sango malamu na Est-ce Asia. que les Asiatiques n'ont pas besoin de l'évangile? Bato kuna ya Asie bango bazaki na bosenga ya sango malamu te. Passé ça, ils se disposaient. Bango ba mi bongisaki. Ils se disposaient Bango ba mi bongisaki. à entrer en Bithynie. Ya kokota na Bitini. Là encore, Kuna lisusu. l'Esprit de Jésus Molimo na Yesu. ne le leur permit pas. Apesaki bango nzela te. Mais le texte ne nous dit pas. Kasi makomi elobi na biso te. Comment est-ce que l'Esprit ne leur a pas permis? Lolenge kani molimo apesaki bango nzela. Qu'est-ce que l'Esprit a dit? Ni nyango oyo molimo alobaki. Qu'est-ce que Paul avait senti? Ni nyango oyo Polo ayokaki. Le texte ne le dit pas. Makomi elobi yango te. Mais il montre une interdiction sur quelque chose de noble. Ok. Kasi azolakisa biso epekiseli na likambo moko oyo eza ya malamu. Bien-aimé, Paul était zélé pour l'évangile. Balingami, Polo ye azalaki na nzunzu ya sango malamu. Pour que Paul accepte l'interdiction de ne pas évangéliser, Po ete Polo andima kokende kote ya sango malamu te. il fallait que ce soit réellement le Saint-Esprit qui lui parle. Esengelaki penza ezala nde molimo mo santo moto azoloba Mais na ye. même encore dans ce cas-là, Atako na kati ya likambo wana. il faut que tu aies une intimité particulière avec le Saint-Esprit. Ok, esengeli na yo ozala na boyokani ya bopeke elongo na molimo mo Pour santo. l'entendre, Pona koyoka ye t'empêcher de donner l'évangile. apekisa yo ote ya sango malamu. N'est-ce pas Paul qui disait, Ezaki prêche Polo l'évangile, nde azaki koloba te ya sango malamu. que le moment soit favorable ou non. Ngonga ezala malamu to te. C'est pas lui, hein, les Eza pasteurs. yete. C'est pas lui. Babateli pate eza C'est yete. pas lui qui a dit ça. Yete mutalobaki yango. Prêche l'évangile Te ya sango malamu. dans toute occasion. Na mabaku Favorable nyonso ya ou malamu non. oyo kutai nango. Eza ya Mais malamu lui, to il mabe. Kasi ya lobi. L'Esprit ne lui a pas permis. Molimo apesaki ye nzela te. Ok. Ça veut dire Elingi que koloba. tu as besoin d'une grande intimité avec le Saint-Esprit Ete ozana bosenga ya boyokani moko ya bopeke to ya pour bozindo longo na arriver à molimo santo. l'écouter, même dans les choses très nobles comme Po ça. ete yo okoka koyoka ye ata na makambo oyo elongo bani. Mais ce qui est vrai, Kasi oyo eza ya solo. c'est qu'il parle. Ete ye alobaka. Il parle. Alobaka. Il peut t'empêcher quelque chose Akoki kopekisa yo eloko moko. comme il peut te permettre de faire quelque chose. To pe akoki kopesa yo nzela osala eloko Mais c'est moko. ton intimité avec lui Kasi eza boyokani na yo ya bozindo elongo na qui te ye. permettra de comprendre son langage, Nde ekopesa yo nzela yo ososola elobeli na ye. de comprendre que c'est lui qui parle. Kososola ete eza yende azoloba. Des fois, tu décroches un appel inconnu, n'est-ce pas? Na mbala mosusu yo oyambaka mbela oya moto yebi te. Ton téléphone sonne, tu regardes, c'est un appel inconnu. Lokole mondele no ezolela po moni ezali mbela oyo yebi yango te. Des fois, avec un peu d'hésitation, tu décroches. Tango mosusu oyambaka ngo na mwa kobanga mwa moke. Mais qu'est-ce que tu cherches en premier? Kasi eloko nini oyo lukaka liboso. C'est reconnaître la voix. Eza ete yo oluka oyeba mongongo wana. Et lorsque c'est quelqu'un qui t'est familier, Petango eza moto moko oyo na yebo yebani. c'est dans les premières secondes que tu reconnais sa voix. Ezala kaka na mwa litono ya liboso wana ndo yebi mbala moko mongongo na ye. C'est la même chose, bien-aimé. Ok, eza C'est la lolenge même moko chose avec le balingami. Saint-Esprit. Eza lolenge moko na molimo mo santo. Plus tu le connais, Mingi yo yebi ye. plus tu reconnaîtras sa voix. Mingi okoyebaka Plus tu le mongongo na connais, ye. Mingi yo oyebi ye. Plus tu reconnaîtras son timbre. Mingi penza yo okoyeba lolenge ya lobaka. Tu reconnaîtras son langage. Okoyeba elobeli na ye. Les mariés qui sont là, Babala ni o baza awa. ils savent qu'avec ces années qui sont passées, Bayebi ete elongo na bambula nyonso ebele eleki. ils ne font plus d'efforts Basalaka lisusu makasi te. pour reconnaître leur conjoint. Pona koyeba moto oyo ya bala. Même en étant derrière, en marchant derrière lui, Atako soki moto ngo azotambola na sima na ye. tu sauras que, ah, c'est elle. Okoyeba ete o eza songolo.
Parce que l'intimité a grandi. Po ete boyokani ya bozindo yango ekoli. Bon, je passe Amen. au 4e point parce que je suis déjà, Pasteur Dadi, j'ai déjà débordé. Je me repens, mais je Ok. passe au dernier point, comme ça nous arrêtons. Toleki na litono ya suka nde na bongo Le tokosilisa. 4e principe. Miango oyo ya minei. Le 4e principe. Miango oyo ya minei. Si tu veux écouter l'esprit, Soki olingi oyoka molimo, toi commence par lui parler. yona no banda koloba na ye. Apprends à parler au Saint-Esprit. Yekola koloba na molimo. Tu lui parleras aujourd'hui, Okoloba na ye lelo, tu lui parleras demain, okoloba na ye lobi ezoya, tu lui parleras après-demain. okoloba na ye na mokolo oyo elandi. Et puis à un moment donné, il sera le premier à te parler. Pe na mwangonga moko yenda kozalaka moto ya liboso akoloba na yo. Apprends à parler à l'esprit. Yo yekola koloba na molimo. Fais comme Ézéchiel. Sala lokola Ezekiele. Ézéchiel a parlé à l'esprit. Ezekiele ye alobaki na molimo. Il dit, esprit, Alobi molimo. souffle de 4 vents. Fula na bangambo minei. Il a appris à parler à l'esprit. Ye ayekolaki koloba na molimo. Bien-aimé, Balingami. parle à l'esprit librement. Loba na molimo na bosomi nyonso. Apprends à lui dire Yekola koyebisa ye. que tu l'aimes. Ete olingaka ye. Est-ce qu'on a honte de dire à une personne qu'on l'aime Toyokaka soni koloba na moto moko olingaka ye. quand réellement on l'aime? Soki penza olingi ye ya solo. Non. Te. Apprends à dire au Saint-Esprit Yekola koloba na molimo mosantu. ce que tu ressens pour lui. Oyo oyokaka po na ye. Apprends à lui parler. Yekola kolobaka na ye. Saint-Esprit, je t'aime. Molimo mosantu nalingaka yo. Je t'aime. Nalingaka yo. Oh, j'aime ta manière d'agir. Nalingaka lolenge na oya kosala. Quand je viens à l'église, Tango nga na ye na je eklesia. vois ta manière de travailler. Namoni lolenge oyo ozosala mosala. Oh, je t'aime, Saint-Esprit. Nalingaka yo molimo J'aime mosantu. ta façon de faire. Nalingaka lolenge no oyo salaka. Tu vas toujours au-delà de ce que nous pensons. Yo okendaka koleka oyo biso Tu vas tozokanisa. toujours au-delà de ce que nous imaginons. Yo okendaka koleka na makambo oyo biso tozobanza. Tu veux que je te dise quelque chose? Olingi na ye biso eloko moko. Ah, tu es too much. Ah, yo oza penza oyo etondi meke. Ah, tu es too much. Yo oza penza oyo etondi meke. J'aimerais que Nalingi ete tu apprennes à parler comme ça au Saint-Esprit. yo oyekola koloba lolenge oyo na molimo mosantu. Bien-aimé, Balingami. lorsque tu parles à ton bébé, Tango yo zoloba na mwana est-ce na que tu as une yo. réponse tout de suite? Yo zalaka na ya nombala moko. Est-ce que c'est pour autant qu'il ne t'écoute pas? Ndeza bongo ya yo kaka yo te. Mais il n'a pas fini par te parler. Kasi ya suki kaka na koloba na yo te. Il n'a pas fini par te parler. Ya suki kaka na koloba na yo te. Peut-être que même sa manière de bouger quand tu lui parlais, Tango mosusu lolenge na ye oyo azalaki c'était koninga un na tango yo langage. zoloba na ye ezalaki elobeli. mais c'est toi qui ne percevais pas Kasi yo ndo ozalaki koyeba que yango lorsque tu te. as dit, Ete tango yo olobaki. oh mon petit cœur, je t'aime. Oh mwana na ngai pensa L'enfant na a fait la lingi yo. main comme ça. Mwana tomboli loboko Tu n'as pas boye. compris que lui aussi a dit, maman, je t'aime. Ok, yo po sosoli te ete ya lobi na yo Mais il mama y aura nalingaka un yo. jour Kasi ekozala na mokolo où lui moko aussi finira par te dire, oyo ye pe akosuka na lokoloba na yo. je t'aime, mon ami. Nalingaka yo moninga Je na nga. t'aime, mon ami. Nalingaka yo moninga na nga. Apprends à parler au Saint-Esprit. Yekola bien-aimé. koloba na molimo mosantu balingami. Plus tu lui parles, Mingi ozoloba na ye, il finira par te parler. ye akosuka na koloba na D'ailleurs, je yo. t'informe qu'il te parle déjà. Nde na bongo nazopeso sango ya lobaka na yo Mais tu ne kutu. perçois pas encore son langage. Kasi yo oyebi nanu penza elobeli na ye Ne te. t'arrête pas. Kosuka te. Parle-lui. Lobaka na ye. Continue à lui parler. Koba lisusu koloba na Est-ce ye. que ce soir, Na pokwa na lelo, quelqu'un peut parler au Saint-Esprit? moto moko akoki koloba na molimo Je sais que nous mosantu. avons dépassé notre temps, Nayebi ete ngonga na biso esi eleki. mais je crois dans mon cœur Kasi ngai na ndimi na kati ya que le motema na nga. Saint-Esprit veut t'entendre lui parler. Ete molimo mosantu alingi koyoka yo koloba na Dis-lui. ye.
yebisa ye. Même quand tu ne comprends pas son langage, Atako tango yozo sosola penza elobeli na ye dis-lui, te. Seigneur Saint-Esprit, Loba na ye nkolo molimo je ne mosantu. comprends pas quand tu me parles. Ngai nazo sosola te to nazo yeba te tango nini ozoloba na Mais nga. j'aimerais tellement te comprendre. Kasi ngai nalingi penza na yeba koyoka J'aimerais yo. tellement te saisir. Nalingi penza na yeba kosimba yo. J'aimerais tellement percevoir ce que tu me dis. Nalingi penza na yeba penza makambo oyo yozoloba na nga. Parce que je sais que tu es le premier à m'aimer. Po ete na yebi oza moto aliboso o alingi Je ngai. t'aime, Saint-Esprit. Nalingaka yo molimo Bien-aimé, mosantu. parle-lui. Balingami loba na ye. N'attends pas que je te donne un go Kozela te na pesa yo nzela. de toi-même. Na yo moko kaka. Dis-lui ce que tu penses. Loba na ye nini oyo ozokanisa. Dis-lui tes craintes. Loba na ye bobangi na yo. Dis-lui tes doutes. Yebisa ye oyo ozobanga. Dis-lui ce que tu attends de lui. Yebisa ye nini oyo ozozela kouta epai na ye. Dis-lui comment tu aimerais que votre relation soit. Yebisa ye lolenge kani olingi boyokani na bino Oh, ezala. parle au Saint-Esprit. Loba na molimo mosantu. Il est là ce soir pour Aza toi. wana na pokwa na lelo po na yo. Il est là ce soir pour toi. Aza wana na pokwa na lelo po na yo. Le Saint-Esprit aime la douceur. Molimo mosantu alingaka penza oyo ezalaka ya pete. Il aime la douceur. Alingaka penza oyo ezlobamaka na malembe. Alors dis-le-lui. Nde na bongo yebisa ye. Dis-le-lui. Yebisa ye. Dis-le-lui. Yebisa ye. Dis-lui combien tu l'aimes. Yebisa ye lolenge nini olingaka ye. Si tu n'as jamais su que tu l'aimais, Soki yo tikala koyeba te ete olingaka ye. dis-lui, Saint-Esprit, j'accepte aujourd'hui de t'aimer. Yebisa ye molimo mosantu lelo nandimi kolinga yo. J'accepte de marcher avec toi. Nandimi kotambola elongo na yo. Ah, korobo satarabashe baba. Oh. Saint-Esprit, parle-lui aujourd'hui comme Ézéchiel a parlé. Loba na ye lelo lokola Ezekiel alobaki. Oh, parle-lui. Loba na ye. Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur. Comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit des dieux. Chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur. Comme une nouvelle vague qui nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit des cieux, Esprit de Dieu. Souffle, Esprit dans mon cœur. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Esprit dans ma vie. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Esprit. Souffle, souffle, Saint-Esprit. Souffle, Esprit dans ma vie. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Esprit de Dieu. J'entends Saint-Esprit. Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur.
de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oui, il est là à côté de toi. Consolateur. Il est là à côté de toi. Saint-Esprit. Il est là à côté de toi. Il a quelque chose pour toi ce soir. Une nouvelle vague qui Il a quelque nous chose. conduit vers le ciel. Souffle, Esprit de Dieu. Il a la réponse à ta question ce soir. Il a la réponse à ta question ce soir. Tu as vu, mais tu n'as pas compris. Tu as entendu, mais tu n'as pas perçu le message. Il est là ce soir pour toi. C'est lui qui comprend la douleur de ton cœur. Il est celui qui comprend la douleur de ton cœur. Il est celui qui compatit. C'est lui. Oui, c'est lui. C'est lui seul qui ne sait pas décevoir. C'est lui qui ne déçoit jamais. C'est lui qui sait lire même dans ton regard. Oui, il lit même dans ton regard. Lorsque même la personne qui est à côté de toi ne voit rien dans ton regard. Mais lui, il sait lire. Il sait lire dans ton regard. Il entend les soupirs de ton cœur. Alléluia. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour l'attouchement que tu donnes à mon frère et à ma soeur. Merci Saint-Esprit. Nous t'aimons Saint-Esprit. C'est toi qui consoles nos cœurs. C'est toi qui nous maintiens en vie. C'est toi qui nous maintiens. Pour les hommes, c'en était fini pour moi. Pour les hommes, c'en était fini. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Jésus-Christ, il redonne la vie. Comme il avait donné la vie aux ossements desséchés, il te redonne la vie. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es réel. Tu es réel. Tu es réel. Tu es réel. Tu es présent. Tu es toujours là. Tu es toujours là. Même lorsque physiquement je ne te sens pas. Même quand physiquement je ne te touche pas. Mais tu es tellement là que je vois les effets dans ma vie. Que je vois tes actions dans ma vie. Oh Saint-Esprit. Esprit de grâce et de vérité. Esprit de crainte de l'Éternel. Esprit de force.
Eh, Yabamashi Koroba. Alléluia. Eh, Baba Yendare Koriasa. Jésus. Korobo Setaraba. Ike Yamayenda Robo Saka. Ukaria Sababa Inderebe Oriasika Babashi. Alléluia. Korobo Bobo. Ramashe Karias Kenterebe ya Korobo Bobo. Oh, oh, j'aime ta présence, Saint-Esprit. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Tu ne me touches pas pour rien. Tu ne me touches pas pour rien. Tu me touches pour m'apporter quelque chose. Tu me touches pour me dire quelque chose. Merci pour ton amour, Saint-Esprit. Je sais que tu m'aimes. C'est pour ça que tu as accepté de rester avec moi sur terre. Je sais que tu m'aimes. Même quand de fois j'ai l'impression qu'il n'en est pas le cas. Mais tu as accepté de rester avec moi parce que tu m'aimes. I love you. I love you, Holy Spirit. I love you. Je t'aime de tout mon cœur. Accepte mon amour, Saint-Esprit. Accepte mon amour. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh, Robo Shebare Karia Satayaba. Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur. Comme une nouvelle vague qui nous conduit. Je t'aime, cher Saint-Esprit. Je t'aime, cher Saint-Esprit. Je t'aime, cher Saint-Esprit. Je t'aime, cher Saint-Esprit. Je suis prêt à le dire, je suis prêt à le crier que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime profondément. Oui, dis-le lui encore, que je t'aime profondément. Je t'aime profondément. Oui, dis-le lui, je t'aime profondément. Oui, dis-le lui encore, je t'aime profondément. Oui, dis-le lui encore ce soir. Dis-le lui encore ce soir, que tu l'aimes profondément. Seigneur, merci. Nous t'aimons. Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Seigneur, ce soir, nous t'aimons, ô Dieu. Nous voulons le dire. Nous voulons le crier. Nous voulons le manifester avec une offrande d'acclamation. Nous voulons te dire, cher Saint-Esprit, que nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Nous t'aimons, nous t'aimons selon l'immensité de ta grandeur. Nous t'aimons. Nous t'aimons ce soir. Nous t'aimons à midi, nous t'aimons le soir, nous t'aimons le matin, nous t'aimons chaque jour, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Cher Saint-Esprit, nous t'acclamons. Oh Dieu, reçois une offrande d'acclamation. Oh Éternel, reçois une offrande d'acclamation. Seigneur, c'est une haute expression d'amour ce soir. C'est pour te dire que nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen, amen, amen. Demain encore, nous allons encore monter. On va encore monter. Demain, on va monter. Alléluia. C'est l'heure des offrandes.
Si nous avons apporté nos dîmes, nous allons nous tenir debout. Si vous êtes là, prière de vous tenir debout, vous qui avez apporté vos dîmes. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, accepte nos dîmes. Accepte ce que ton peuple apporte en ta présence. Par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen.